la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 Pour lelo toyeli susu bandeko pour tout ça la suite pour tout continuer au tobandaki tango tola kolobelaka centenaire tolobaka que centenaire il a que 100 ans centenaire anniversaire il y a événement au yamvuluzi na biso donc toko rendre hommage isa lokola respect au tozo pesaka na mvuluzi na biso respect makasi pour révérence au tozo zongisela mvuluzi na biso reconnaissance au tozo zongisela vumisi na biso. Maintenant, cet événement, il y a centenaire, il y a Mvuluzi Nabiso, doit rester dans la mémoire collective. Et Singli Biso Bana, il y a Mvuluzi To Ibaku. Mvuluzi Nabiso atike la biso maloba. Atike la biso oyo, lokola livre, il y a ba chrétienté. Kasi atike la biso maloba. Na maloba owana, ezana bande kumisusu oyo pe bakoko zalaka na ba témoignage ya Mvuluzi Kimbangu baza ebele bakoko oyo tango mususu ba tika bana na bango na banzi ke baloba oyo Mvuluzi Kimbangu asala kasi ba témoignage esengeli sikoyo ele kaka ezalaka ebele poto eza poti tango tokotangaka ba oyo ba missionnaire ba koma baloba ke tata Kimbangu atika mokili oyo na 1951. Onyuso wana biso ba oyo tomoni que tango mususu ba date o wana ezali kaka po ba embrouiller ba situation ebele balinga ko embrouiller biso kasi toyebi que Mvuluzi Kimbangu aza oyo biso racine Mvuluzi Kimbangu azani oyo awuti na bonzambe oyo nkolo ayaka kipona epana biso po abimisa biso na mabe oyo bato owana balingaka kosala na kati na biso o basalaka biso. Kimbangu elingo loba tolobaki na oyo elandi wana oyo eleki tolobaki ki elingo loba kaka bokasi puissance en tant que racine. Mbangu elingo lakisa elakisi esika mabombami ya ndako eza tu mamanki pamvita wabangula mokimpevi o wana sikoyo soki bino botiki te tata Kimbangu akota na kati na bino bokozala kaka bato ya kitoko me oyo bakufa nzokande bokufa na bino kaka ndambo bozo tambolaka bozo monaka bozo lia bozo vivre bozo sala makambo oyo ba missionnaire to bapaya bazo salaka nzokande bino bozo salaka oyo ya ndambo bozo kokisaka to bozo salaka oyo ya kokokati. Donc, quelque part, nous avons oyo, bazo vivre kaka sous ba missionnaire. Po tous à la batu ya solo, et singli tout à la mabele na biso pote mutu azalaka connecté to batu bazalaka connecté na mabele, bazalaka lié na mabele. Ceux qui bozal sous lié na mabele na binote, mabele siko ceux qui bo pesi pa bapaya. Mabele siko bo teki. Donc, bino siko boza bato oyo bako zala kaka ba umbo. Partout on sera considéré comme des esclaves postés poté mabele kozalaka lisusu ya bisoté. Or pour tout joie bokasi owana esengeli sikoyo to tombola kombo ya Mvuluzi na biso to zongisa Mvuluzi na biso na bisika oyo botia bapaya to ba divinité ya bapaya to zongisa Mvuluzi na biso potiza Mvuluzi oyo ayaka na bonzambe oyo wuti directement pa ba epa nkolo bakoko baleka ebele na tango ya Mvuluzi tata Kimbangu ba o babotama avant ye bazalaka lokola mama kipamvita bazalaka sikoyo baza ebele
pour ne citer que Mama Kepamvita. Pour te yi ayaka na témoignage mobimba asala pour na tata kimbangu. Kasi siko biso tant tozo talaka wana. Tokotika tata kimbangu kaka boyi. Kombo tata kimbangu bokotika kaka boyi. Te ba mama ba tata bandeko. To retala oya biso. To tungisa oya biso. Kasi si to tiki ka tata kimbangu na pause. Si to tiki ka tata kimbangu azala mutu. To tata na biso. Mvuluzi na biso azala oyo akozalaka mutu oto kobosanaka ekosalaka pasi pona biso potozala batu ya solo totala siko bilenge bana oto zobota bakozalaka banani lobi moni ba missionnaire makambo balingi basala moni ba missionnaire makambo o balingaka kosala epa na biso so babotoli mabele na biso à 100% à 1000% ekomi ya bango toko koma kaka to rebandeli ba esclave to bosana te que na ba situation to vivre que et comment lokola bango ba missionnaire baliaka na mesa biso to liaka o bango ba bwakaka na mesa bande kozaka pasi bokomonaka na livre oyo ba missionnaire na Matthieu 15 26 27 je crois baloba bango moko. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Sikoyo, les petits chiens babakisi mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Mais kasi, ba petit chien o bazolobelaka eza banani, ba maître eza banani. Bango balingi babimisa, lokola bango baza ba maître. Sikoyo soki biso tozolandaka bango, tokobima ba petit chien. Donc esengeli siko tozala batu. Or pona kozala batu, il faut sikoyo to zalabat o bako élevé na kati na bango mvuluzi na biso pote na kati ya mvuluzi na biso ba possibilité de lobby eza ebele na kati ya mvuluzi na biso bokasi eza kuna o ya biso donc ba possibilité wana ekosala que tokozalaka batu o bako respecter sur le plan mondial sur le plan international tokozalaka batu oyo bako zwaka première place lokola na kala pote boyebi tant tolobaka mingi tolobaka que na Égypte elaka bayindo kasi biso to bakisa lisusu Soudan o wana balobelaka ezani Soudan oyo ezalaka bayindo tina parti o babengaka Égypte pote na kala bala obengango Égypte te donc Soudan wana tambo zoloba déjà Soudan ça signifie noir moyindo donc parti tout o wana ezalaka ya biso sikoyo parti o wana ezalaka bokasi tosala makambo ebele esengeli sikoyo tozwa tobakisa oyo ya biso kasi eza na baracine na biso eza na mabele na biso tozongela nzela oyo totala ba oyo bayebi te botala nsima boko zongelaka nzela esika bobungaka ni esika botikaka mvuluzi na biso tata kimbangu na bakoko na biso nyonso o babondelaka biso ti lelo bandeko tango ekoki po bo revivre bolamuka bisika oyo baza na badon ya baguérison balamwisa ba oyo bazobela ba oyo baza na badon ya kopesa misala ya kocreye basala oyo esengeli po bana bazwa misala bakoko na biso bazala batu lobi zana badon ya ko loba to ya kosala ya kobimisa maloba oyo kosala bapaya oyo bazosala mabe pa na biso bakima bamissionnaire wana bakima bobimisa biloko oyo boza nango na kati oyo bakoki kosalaka ke tozala batu bosala esengeli bosala otikolukaka mabe epa bandeko na bino oyo bazoya kolamusaka ntango mosusu bino po te toza bandeko botala siko liboso po te boyebi bamama batata bato tobenga ba missionnaire atako bakangi français auto anglais moko quelque part na Asie o to na bamboka na biso kaka to na Amérique latine bokomonaka bango bakowelaka atako atekaki soki asalaki mabe soki nini koleka ba français bakoluka babimisa oya bango na ndeko azonga na bamboka na bango tamso proposer ka kosalaka boloko na kasi boloko wana ekolekaka na bamboka na bango ya mikili otobenga mikili to na Europe
ezalaka bon so bakangi bango ke mundele o bobenga mundele donc bana ba missionnaire wana so bakangi bango quelque part bango bakolukaka ba benga to basala ce que oya bango mutu ayakino sala oya bango ndeko akino sala boloko na mboka na bango moko kasi ya biso tokolukaka mabe epa bandeko na biso chaque fois mama pote toza bato o baebite banani toza na yango wana na temps oya centenaire tomitala ba oyo bayebi déjà mvuluzi kimbangu ba oyo bayebi déjà nzela ya tata mvuluzi kimbangu ba oyo bayebi te tosangana topisana ba idi topisana tobimisa oyo ezalaka na kati toloba tobimisa toluka tozala bato surtout bana oyo ya biso tozo insister lobi bazala bato matondo bandeko me kasi to boti kozala bato oyo baza kitoko kasi bakufi bazalaka malamu bomoni bakufi ndambo yango wana bomoni ke toza na kati ya bomoi ya ndambo eza penza likambo yango réduire biso tokoma lokola ba demi mort or kozala bakufi ya ndambo eza liwa mobimba bomoi eza likambo bandeko bomoi eza important bandeko je ne vous apprends rien boyebi que tant toza na bomoi esengeli tozwa oyo ezo pesa biso bokasi na mayele ezosangana tozokende kasi nyonso wana eza na kasi ifo ezala na kati ya bo nzambe oyo ya biso po te bango bato oyo wana bapaya baza na bonzambe oyo ya bango kasi oyo ya bango tobengaka divinité na bango ntango ekolongwaka epa na bango ekoyakaka epa na biso ekobomande biso kasi epa na bango eza bien epa na biso ekomi mabe bango bapaya ce sont leurs religions en fait les religions dans lesquelles nous sommes qui nous ont réduits tout en nous transformant en spectateurs tokoma na biso ka bato batalaka tokoma na biso ka bato oyo balulaka tokoma na biso ka bato oyo bakumisaka oyo ya ba missionnaire pourtant toza ba témoin ya ba événement ebele oyo ezolikaka ba événement oyo ekoki kosala ce to lamuka à ce que to keba tozala bato mais en cela ça ne fait rien parce que ba scène oyo ba spectacle oyo wana elekaka eza ya biso te ce sont leurs scènes ba scène ya ba religieux oyo wana tokotaka to ba scène ya ba missionnaire yango wana ntango tozomonaka tozotalaka mais biso ezolobelaka biso rien bamama batata bandeko eza pasi yango wana il faut prendre conscience parce que quand on prend conscience on se rend compte que dans l'arrière-plan il y a ce qui est à nous la culture bonzambe na biso oya biso nyonso owana na kati ya culture eza makambo ebele siko na kati owana tokomonaka bonzambe na biso tokomonaka mvuluzi na biso tata kimbangu ngo toluka bomoi ya anti bomoi ya solo parce que biso tokoma comme na bomoi ya ndambo bomoi oya ndambo owana eza esika toza esika bozali bokomona que bozozwa nzoka nde bozozwa kate yango na balobi c'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens bomoni donc bango baliaka na mesa oyo bakobwakelaka siko banani yango ba petits chiens bomoni bango balobi que les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants bandeko tokanisa oyo eza na kati ya livre na bango tokomisa yango lokola oyo ya biso okomonaka mama akolalaka kotiaka ngo pembeni abanzi kokosauve tata akolalaka kotiaka ngo pembeni amoni kokosauve kasi oyo ekosauve ke bino ezani oyo eza na kati na bino moko bamama batata tozala penza bato eza na kati na biso na kati na bino moko ni oyo ekosalaka ke esauve bino oyo bokobosanaka oyo botia na pause oyo bobwakisa ni oyo ekosalaka ke bozala bato ya solo bamama batata bandeko eza pasi oyo bazolamukaka te ntango ekokomaka bokolamukaka kaka bokoyebaka nani yango mvuluzi kimbangu kasi oyo balamuki boti kolala lisusu bolamuka
bolamwisa oyo basi baza kaka na pongi. Tozala ebele, tolamuka. Qu'il faut tozwa siko décision. Centenaire oyo tolobeli yango. Centenaire oyo bandeko mosusu balobi oyo mpe balingaki baloba. Biso tokozala na maloba ka moko te. Oyo balobi tokoyoka bango biso mpe tokobakisaka ndambu. Siko tolamuka tozwa décision. Lobiko tokufa. Kimbangu to Dieu ya bapaya. Mélange wana ekosimbaka te bandeko. Wana eza mélange ya kokufa. Tokokumisa kaka oyo ya biso moko mvuluzi Kimbangu. Po bino to biso toza bana oyo ya tata Kimbangu. Esengeli bolamwisa parti oyo to esika parti oyo etikala ya kokufa na kati na bino. Tango ekoki bandeko. Tango ekoki po bozala bato bo revivre. Bato oyo bazo participer na ba oyo bango mabe bazo salaka biso tozo accompagner bango. Te boyebi na livre na bango na makoma ya Jean 1 na makoma ya 1 Jean plutôt 5:19 elobi mokili mobimba ezali kolala na nguya ya moto mabe. Autrement dit, le monde entier se trouve au pouvoir du méchant. Bino bokanisi méchant o bazo lebelaka eza nani? Bango balobi que le monde entier se trouve au pouvoir du méchant. Méchant o eza nani? Botala. Donc toti ko accompagner bango na ma oyo basala eza oya bango livre na bango eza testament na bango Nouveau Testament na nouveau na Ancien Testament na bango. Eza beaucoup na bango bo benga beaucoup sur livre na bango. Te tobima na divinité ya bapaya owana. Po eza malamu po na biso tozala batu ya solo. Ko bazala batu o bazana batu oyo bakolandaka to batu oyo bazana kati ya nguya na bango. D'où vie. D'où tolobi que vie tolobiko na biso koma lokola ndambo. Po tozo vivre na bobango kasi tozo vivre na bokongo te to na Kimbangu te. Tout ça lokola bato kaka to rebandeli bato o kaka bazana bango ya kukufa ndambo. Na batata bandeko tolona oya biso moko mpo tango ekoki. Boyebi mosali bilanga. Talaka boyebi mosali bilanga akoki kobongisa ka mabele. Kolona ka biloko na ye. Soki abateli milona na ye malamu. Suka ekozalaka ke nguya ya nkolo ekosalaka ke biloko na ye to biloko oyo alonaki yango bikola. Une façon ya koloba kaka oyo ya biso moko kaka ekoki kopesaka to oyo ya biso moko kaka oyo ekosalaka ke oyo toloni na biso ekosalaka ke tozala batu. Tata Mvuluzi Kimbangu a hérita nguya oyo ya Nzambe uta Nzambe to nkolo depuis création. Azwa oyo nguya oyo wana kasi biso nguya ya Mvuluzi Kimbangu tozotalaka ngote tozotalaka nguya to pouvoir oyo ba missionnaire. Tuluka sikoyo bokasi po tozala batu. Sikoyo soki bokasi eza soki tokobi na kozala lokola bana ya Mvuluzi Kimbangu mabongisi ekokokisama. Mabongisi ya tata to ya Mvuluzi na biso tata Kimbangu ekokokisama. Ngo tokoki ko vivre bambula koleka oyo ba missionnaire bakanaka pona biso parce que pona bango esengeli kaka on dirait biso tozala te. Bomoni boy na biso ekozalaka libela poti likolo ya kozala na bomoi ya solo eza na kati ya Mvuluzi. Likoki plutôt pas likolo, excusez-moi, likoki ya kozala na bomoi ya solo eza kaka na kati ya Mvuluzi. Tango toko kotaka na ndako oyo tata tokozwaka sikoyo kimia. Tango toko kotaka na ndako oyo ya Mvuluzi tokozalaka sikoyo batu. Tokozalaka na pe na bandako na biso, tokozalaka na pe na bamboka na biso, tokozalaka na bokasi na bamboka na biso, tokozalaka batu oyo bako komaka ko créer po bandeko bana oyo biso bazala na misala bati ko sakenela bana oyo biso. Donc na centenaire oyo
oyo tokoki kokanga kaka esengeli totala oyo tata alobaka tokozala attention tokomona ke tokoki kozala bato lobi soki tozongeli oyo tozongeli tata Mvuluzi Kimbangu. Matondo bandeko na biso. N'oubliez pas que ce que vous adorez, c'est ce qui vous tue depuis. Oyobo lulaka depuis kala ni oyobo makabino depuis. Mais vous, si vous ne voulez pas le bien, si vous ne voulez pas vraiment le bien, laissez le bien pour les autres, pour nos enfants, parce que demain, eux, ils veulent vivre dans la sérénité, dans la paix. Et singili siko totala bango oyobako kikozwa lobby. Et singili tozala bato oyobako sala karte le mal ezala. Ne soyons pas comme les mémés. Tochiko zala lokola ba mémé bato oyo bazana bango facilement menés par les autres comme ba pasteur ba berger na bango o ba menaka bango. Mais tozala bato oyo baza penza bazo kanisaka. Tozala bato oyo bayebi ke oyo tokoki kosala ngo pona lobby. Donc tokoko lona lobby ekobotaka ekosalisaka bana oya biso. Que la mort c'est la vie bandeko. N'ayez pas peur botiko banga bozala batu. So bolongwe na biloko oyo ya ba missionnaire bokozala peka batu lobby mais batu ya solo. Botiko banga tata Kimbangu azaya biso. Matondo pona lelo bandeko. Matondo pona nyoso oyo balandi biso tozala batu. Totala makambo nyoso na biso moko na bokebi. Lobi po tozala batu. Matondo tata Mwinga totikeli bino to bozala na kati na biso pe tozala tokabolaka ma oyo matondo tata Mwinga pona nyoso bakoko bazala na bino matondo. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.